Nazokukati, ma souffrance, ma casse. J'ai beaucoup souffert avec mon père. Azaki Mukolo. Azaki Mukolo. Mengana ndongo Mukolo. Donc Brigitte abimaka na basoda. Oui, oui. Aïs qu'on a côté. Le point essentiel, il y a un problème na yeli awa. Je n'arrive même pas à me retrouver. Nali akate. Moboto aboti ngai. Maman aboti ngai biologie. Yango na maman na crise akufa. Akokaki te kosemekize. Je suis d'accord. Toutes les personnes que vous allez voir dans cette émission sont des véritables témoins. Elles rendent témoignage de leur propre histoire de famille. Nos histoires sont donc réelles et sont racontées par des vrais témoins. Les droits de l'enfant lorsque le parent se sépare ou divorce sont souvent bafoués dans notre pays. Notre invité d'aujourd'hui en a subi des lourdes conséquences au point d'être amené à commettre l'irréparable. Sa vie n'a plus été la même depuis cet acte. Il est là, personnellement, pour nous en parler. Mesdames et messieurs, voici Kabongo Serge. Na émission oyo toyambaka batu ya lolenge nyonso batu lokola yonanga batu oyo vina bango échangeaki mukolo bayebaka sekele ya histoire ya famille na bango. Na yango mbote lisusu ndeko Serge. Mbote mademoiselle Biverly. Biverly Nzola. Biverly Nzola, merci. Ok. Oza policier, oza na 35 ans. Vie na yo ezalaki stable jusqu'à ce que eloko moko osalaka na passé et rattraper yo pe perturber nyonso ya yo. Toko beta yango moi sima mais oyeba non ko se présenter na balandi bazo landa yo na moment oyo oza nani. Oui, na balandi tout bazo landa ngai nga naza congolais de nationalité et puis naza policier na botami na Mbujimai et na koli na Mbujimai et puis naye ko continuer na Kinshasa. Là maintenant je réside à Kinshasa. Oyo ekomeli ndeko na biso Serge ekoki kopesa toli na ba jeune lokola ye pe na mabota ebele. Na yango na kosenga na bino bo aimer bo commenter émission oyo afin que YouTube ait proposé yango na bato baza na posa ya kolanda yango. Merci bobo sanate na ko s'abonner po yango mutezo ko encourager biso. Monsieur Serge. Maman Beverly. Betela biso lisolo ya baboti na yo. Obotama wapi? Na botama na Mbujimai. Nazokukati. Mais tellement naza liboso ya ba caméra na bino, naza obligé l'émotion na ngai nyonso na partager yango na nation. Na ba nation donc parce que ezaka mpona ba congolais te. Eza mondialement quoi. Ngai na kobotama na ngai ba parents na nga bazaki en couple. Si dès baye kobota ngai à l'âge de 5 ans ba parents baye ko divorcer.
Mama aye kokende. Nga nayeba non juste nayeba mama na ngati na vie parce que natikala que par papa j'avais 5 ans et ti âge oyo nayeba mama te mais naye ko découvrir mama na nga na lisolo o naye ko beta liboso ya caméra na bino. Papa Serge, tozonga non na vie na yo, obala, obota. Oui, na bali nanu te, mais na bota quand même. Naza na mwana moko, une jeune fille, elle a 6 ans. Mais naza na procédure à mariage, na prédoté déjà. Nazo zelana doté et puis ainsi de suite. Nde sikoyo tango lobi ke mama na papa bakabwanaki mama kendaki na kotika na yo tikalaka na nani? Oui, papa tikalaki kobala. Te yo na kokende na mama yo tikalaki na papa? Na tikalaki na papa. O garda contact na maman na yo? J'étais petit. Nayeba na tikala koyeba mama te. Ata kobenga ba message maloba? Non. Même famille ya mama nayebi yango te. Nayebi yango te. Et famille o nayebi ya mama. En fait, papa abalaki mwasi mususu. Et moi, je suis allé nayebi maman nanga parce qu'on était bien avec elle. Elle m'a donc à bokolinga lokola moi nanaye. Et na kokola nanga nayebi que c'est elle ma maman. Antomulanga. Que son âme repose en paix. Otika ata na ba souvenir te ya maman moi image moko boye bando yo na mutu ya maman abota yo? Non, je la connais pas Nazande na surpris, je suis surpris maintenant. Donc papa Serge, bokola na papa bokoli bino, papa bandosa na musala ni? Oui, papa aza gendarme ex-phase. Alinga obeta lisolo te. Akolisa bino ndenge? Na souffrance makasi. J'ai beaucoup souffert avec mon père. Abundeli nga mingi. Alingaka nga mingi. Pendant que azaki na difficulté, abanda kolinga kolakisa nga difficulté wana. Abanda kolinga te à tout moment bomba ki aza na difficulté. Et si aujourd'hui, je suis policier, c'est lui. Donc, Olandi, Moussala papa. Oui. Donc, tozonga non na mozindo, ya likambo oyo, et la yo. Ezalaki na circonstance ni? Yango nazobeta lisolo boye. Tango papa abengi ngai ba recruter pour na recrutement na quelle formation militaire. Toye kobima 2017-2018. Tobima qui en plein élection oyo l'actuel président de la République Kabila qui a ça là qui passation de pouvoir na Joseph Kabila, ex-président. Alors biso tobima qui de kobima na biso centre na Kitona. Alors bapanzaki biso tozongaka na Kinshasa te bapanzaki biso nga nakenda ko se retrouver na Kisangani na province orientale de côté nakenda ko se retrouver. Tango kenda ko se retrouver na Kisangani, ozalaki déjà marié? Ozalaki déjà na mwasi na bana? Non, nazalaki marié te, mais nazalaki
na mama mwana na ngai. Ok. Parce que moi si na prédoté aza mama mwana na ngai te. Azaki na mama mwana na ngai etango nakei ye pe atikali kosala vie na ye. Nga pe nakei koma ona komi kuna. Bon. Nakotaki na loyenge ya baninga na l'armée tobenganaka bamasuwa. Ba collègue nakotaki na loyenge wana jusqu'à ce que naye ko kutana na mwasi oyo ayambaki biso parce que tokutaki mpe na difficulté ya makasi. Donc na mboka wana mpo ovivre esengeli olinga mwasi. Olinga mwasi oyo aza na mwa makoki ya kosoutenir yo. Alors ntango toye kolinga naye kolinga mwasi baninga mpe balingi nga mpe nalingi mwasi me nga nalingai mwasi elle était plus âgée que moi. Pardon papa Serge, ntango ozoloba bongo ezalaki mouvement to ndenge bokutelaki na mboka wana ke eza bongo ke mutu nyonso koya wana ifaninga kaka mwasi? Non non, mouvement na biso et puis ntango tokomi na mboka tozaki na relation ya population ya kuna te. Moi un peu l'état saki moi retard côté ration côté moi lifuti ezalaka nango. Et puis nani il faut sikoyo olinga na mboka wana po koma na relation. Comment souvent na ese balobaka poison etambolaka boye na boye oui. Okokola eloko ya mutu mosusu te ozobanga mais soki olingi okozala na confiance ya moto oyo olingi. Nde nga mpe nalingi lokola baninga racontaki une maman tobandaki koyokana elle était voisine ya place tozali caserné. Azalaki notre voisine. Tellement nando vanda kuna nazokata mwa masanga ya koteka wana ya masanga moto. So oza na mwa mbongo okei osomi mwa masanga omeli nde toye komesana et puis na tombé amoureux na ye et ye pe na proposé ye pe accepté tobandi ko vivre jusqu'à ce que na longwe na caserne na premier pas na ye lokola Mario nde balobaka. Na vivre né pendant 3 ans. Mission et kosila na ekozonga lokwa ezaki mouvement d'ensemble. Souvent na mouvement d'ensemble bamisusu bamemaka bafamille na bango baacceptaka mpo bamema bafamille na bango bana na basi oyo babotaki mais oyo ya biso mouvement d'ensemble baboyaki komema bafamille tokomaki nango kuna. Okoyeba différence nini ya âge bozalaki nango? Nayebi différence ya âge te. Nayebi te. Azaki mokolo. Mais nga na ndomonaki mokolo neti. Ozalaki aveuglé na bolingo? Je peux dire oui. Azalaki aveuglé na bolingo. Et abanda ko chérir nga mingi. Nga na ye totikala oswana te. Ata na meli na nga botele incompréhension abanda ko comprendre beaucoup plus. Et ye pe andolinga omela. Vous avez lokola couple moko bosembo. Ye pe azolinga omela. C'est comme si azako protéger ngai azanga ngate.
par rapport à âge na ye na âge na ngai. Même bateau tonga, mais on était toujours ensemble. Gando qui pétait. Vous allez qui peut heureux naïe. Pardon? Vous allez qui heureux naïe. Oui. Donc, vous vendez bon pendant combien d'années? 3 ans. On va dire 3 ans. Dans le mouvement d'ensemble, il y a repris na Kinshasa. Ba autorisé qui biso to mema ba famille. To pesa na gika ba coordonner ye souvent yebisanga ba famille ne bazaka na Kinshasa ayaka Kinshasa auta Kinshasa ngapi na biso va ngada na Kinshasa e nazo na komina na Kinshasa to benga na kaka na kati yo te ndeko Serge tango lobi ke autaka na Kinshasa aya otika koyeba te nini yango ememaki Brigitte na Kisangani po azalaki mwasi na ubanda ovanda komoko. Brigitte abetaka masolo ya Kinshasa atikala obeta masolo ya epai misu te ka ya Kinshasa na place tokutanaki nga na ye na Kisangani. Oui. Otuna ye te soki nini yango nini ememaka ye na Kisangani te natuna ye te. Brigitte aza femme commerçante. Na ndenge pe aye kotikala na Kisangani mais auta na Kinshasa atoloba lingala bien tandis que place tozalaki ezaka Swahili na minoko mboka ya kuna mais ye azoloba lingala bien. Et puis ye ayambaka mingi basoda ba promotion tout ça et consort. Oui, ayambaka mingi basoda. Donc nga naza je crois 3e soldat policier. Nakutana na ye. Donc Brigitte abimaka na basoda. Oui. Aza côté ya caserne place basoda baza caserne. Aza pembeni wana. Oyebaka vi na ye pete famille na ye. Rien. Ya lobaka nanga kaka ke ba famille ne baza na Kinshasa. Et tango na zonga Kinshasa bon natikala ko tuna su ko kendo luka o ba famille o bwena boto tikala pe ko benga na nga ete. Donc au bout il y a 3 ans yo zongi Kinshasa ye atikali na Kisangani. Oui. Natiki ye na Kisangani to pesa na ki ba coordonner abi kinde malamu ngape na yaka Kinshasa. Pour le numéro na osalela oyo eza numéro na nga ya kala na lingate bunga même ebungi funa sa sim blanche natikela ye numéro tango natikeli numéro ngape na ye Kinshasa na continuer na mwasi na kepa ba mwasi o na predota papa na bango ayebisi ngai ke il faut continuer la procédure. Il y a d'autres pour Ozoa. Cette fois-ci, moi, si j'avais aussi d'accord. Aza papa ya moi si nanga na kwa côté était embêté. Mais à Beverly. Ce qu'on a côté na point essentiel, il y a problème na yeli ao. Papa Serge, vous pouvez prendre. Na ye quand même na tout na monde
toute la nation. Bapesanga kombo. Et Nazanani, c'est toute ma première fois que j'ai un mauvais souvenir dans ma vie. Et lequel, vous pouvez imaginer, maman, on a yebi que aza maman biologique na ngai. Yende lelo nazo apprendre que aza marâtre na nga. Pendant tout ce temps, on a na koli et maman wana tango tozolo bawa, elle ne pleut. Papa Serge, tango yebaka ke maman oyo abokoli yo, oyo yebi kaza maman biologique na yo, ke azande marâtre na yo, ozalaka na âge ni. Pe oyebaka ngo ndenge ni, betela biso na bisolo. Bisolo na vandi nango na motema, ça fait déjà une année plus tard, c'est que j'avais 34 ans. En fait, nayebi ndenge nini. Tango azali na kisangani na Brigitte, nga marâtre na ngai azalaki lokola mama na nga nazozwa ye mama biologique na ngai. Et soki azobenga nga à chaque fois place nazalaki na banda ko passer ye Brigitte. Donc marâtre na ye na Brigitte babanda ko solo. Oui, banda ko solo la maman quand même naza cadré koto yo boye na boye. Et maman azalaki toujours contente banda solo na Brigitte. Ezaki na moment moko téléphone na ngai ekufaki abanda kozwa nga na téléphone à Brigitte. C'est ça. Alors, dans biso tozongi, Brigitte aye kolanda ngai na Kinshasa. Abengi ngai. Allo, nga azaki na musala. Monika là na koma papa bengaki ngai pona koma PCR. Nde naye koyamba appel ya Brigitte. Allô, notala Brigitte parce que j'avais gardé son numéro. Quand tu avais gardé son numéro na Kisangani, bobanda ko bengana? Oui, to banda ko bengana. Banda ko bengana bien. Mais nadaka so naza na fiancé nanga nando kima yeso ki abengi bona kimi. Mais to ando bengana. To solo la paix. Aya moko so naza na mbongo na salima mbongo na tindeli. De koyani na Kinshasa abengi ngai. Na yebise comme ça na si samsala. So na komi na ndako na se changer na kobenga yo tokutana. Tena ke na sisi musala na soir na bengi ye et tokutani. Les jours oyo nakenda okutana na Brigitte, fiancé na ngai fallaki aya ko passer pe nuit epa na ngai. Pe tobenganaki na ye ke azokende ndako mbongo eza wapi alamba tosanga pe na indiqué ye azalaki na ndako. Le temps tokutana na Brigitte, j'étais obligé na lala na Brigitte parce que tomonana kala. Amonanga kala. Nga pe na mona kala, j'étais obligé na lala pa Brigitte. To se souvenir mambo ebele. Kuna na nini to banda omela masanga moto o babengaka gene. Mais na Kinshasa tozwaki quand même ya malili. Nalingaki na lakisa eke awa je suis bien de plus que kuna.
na ndenge nakangaki téléphone pour na éviter dérangement to continuer na Brigitte na ye kokabana na Brigitte na tongo nde na ye na ndako nakuti mpe fiancé na nga akangaki porte atiki fongoli pa bavoisin tokomi kocontinue na Brigitte et Brigitte azali kodérange ngai akomaki kodérange ngai amona mama oyo baza kosolola na ye mama na ngai oyo baza kosolola na ye nakisa ngai Brigitte siko nakomaki koboya po talaka age ya Brigitte na mama akosepela te makuboya makasi epi na quartier bamona Brigitte na ngai enye ezala bien te na banda kokima yango me ye banda koinsiste kaka te na ye koorganize kaka terrasse ya tout près ya chez biso nabengi ye aye avandi wana epa na biso epa papa na nga na mama na nga te na ye kobenga mama na ye kobenga mama abengi mama mama ya komona Brigitte ayaki c'est le jour oyo nanosaki mama ke ya komona Brigitte je l'ai même annoncé na téléphone mama ayebaki te ke Brigitte une certaine Brigitte mwasi nazaki ne kuna na Kisangani aza na Kinshasa non c'était ezaki surprise nayebisa mama navandi na bar songolo pakala naza awa ka pembeni na yo awa yaka omona Brigitte e nabengaki mpona yebisa ke nano seke Brigitte aza awa ntango nabengi mama ye akomi boye akuti nga navandi na Brigitte na bar wana mama apesi nga mbote te akutaki bino na position ya bien te to ndenge non tovandaki nde bato bavandaka mwasi na mobali na position ya bien te mama amoni keno navandi na motu mutu oyo navandi na ye nde mutu na ye ko mbala nga liboso amona moto ndenge apikaka crise mpe bareanime ye ake akufaki sur place bamema ye boye basuki nde na nzela est-ce que abandaki kobela je ne sais pas nga natika mama azalaki bien e nakuta ye azalaki bien je ne sais pas eza na lisolo moko ya tension ou bien maladie moko boye natikala oyokango te meme pa papa na ndenge bato bavandaki na bar wana basali mama bakangi basenga boye bafini oyo don liputa bakangi yango oyo abendi koto abendi kotoyo rien baye na moto rien na ndenge babandi komema ye babi tension na ye ekiti tout ça boye bamema ye na hôpital ya pembe ka bato bamemaki nde bayebisi ke mama azali ya kokufa mpo nto tokomopesa malili tokoma na ye kaka
Ondokaki oyeba te mpona nini akweyaki bongo? Nalukaki donc na moment wana nazalaki na besoin koluka te. Na moment nazalaki na besoin mama abika. Namona mama nayeba nini déranger mama po koma bongo. Tako mama tokomi ti na hôpital nde place bayebisi biso ke mama akufaki de toye na ye déjà akufi. Eloko nazomituna Brigitte abanda koya na matanga na ndenge tokundi mama abanda koya na banda kolinga te azala trop place ba famille baza abanda ese Brigitte ba famille na nga ba confirmer te na dabe mwasi na nga za wana boye na boye akoya so aye azeni na mwa bisika musika po reverser te po fiancé na nga azalaki wana na ndenge tokundi mama vie et reprendre tokomi donc mama esi akei mais ezalaki na eloko moko nazalaki komi tuna te mais jour moko tovandi na Brigitte boye nga nde nazotuna Brigitte yo bandaki koinsiste mama omona mama subitement mama tanka mama nabengi taka mama azoya mama akweya akufi ndenge nini. Brigitte asutuki abi ngai papa ngai mama na bino nayebi ye banda Mbujimai quartier Masanga avenue Makenga mwana tia sasa nde quartier oyo biso tozalaki na Mbujimai place papa na nga asoba lopango papa ototeka lopango na ye dernièrement nde asombi na mpasa ntango abetenga yo mama boyebana na ye boyebana na mama ndenge nini nde aye abandi kobetela nga ngai mama na bino nayebani na tia sasa sikoyo olongwe na tia sasa quand abi nalongwa na tia sasa azalaki na 16 ans na âge à 16 ans et na âge excusez-moi abalaki na 16 ans na âge à 16 ans nde aye kolongwa na âge à 21 ans na Kinshasa. Donc mama na nga aza petite sœur na ye ya quartier dalobi nga natuni olongwaki okendeki obomaki libala okendeki pape nde naye Kinshasa nayeki pa bandeko na nga na Kinshasa bango nde batindela ye nga mbongo lokwa libala ekufi naya na nga Kinshasa natikaki mwana moko na ndenge aye kose retrouver abandi kosala bacommerce ye ti asi kose retrouver na Kisangani. Donc papa Serge 5 ans oyo Brigitte ayebi soki atikaka mwana na âge à 5 ans nde yo pe na 5 ans wana mama na yo atikaka yo pa papa na yo. C'est ce que j'ai appris. Oui, to continue sikoyo lisolo.
Tango Brigitte alobi bongo, c'est ce qui m'a inspiré na kende otuna papa. Natuni pe papa na idée ya ke pona koluka liwa ya mama ou bien ma nini te na yebaki te. Natuni ka papa. Papa, ko mama akufi. Donc, au moins, otenu ka boy, olandi la tate ke mama akufi nini. Et l'autre côté, ndenge banoko baza koyawa bayaka soute. Nde papa abandi ko expliquer nga. C'est le jour où papa a eu courage. Il a expliqué nga que non. Serge, maman na bino, oya kofi wana, aza maman na yo te. Nazomona ngo lokwa ndoto. C'est papa na nga ndazo bisanga. Omoni moi sur akufi, elle était très important pour nangai. Moi sur wana o akufi, yende muto abokoli yo. Azaki mama na yo te. Na divorça na mama na bino. Yo zana âge à 5 ans. Na oki njoto malili. Na tuki mbala moko. Maman na bino atika yo na âge à 5 ans akinda. De na bala mwasi maman na bino o marâtre na yo. Kana quartier. Ti lelo. Et na prometa que mukolo na mona Serge a souffrir. Mukolo tungana otoyo kanate. Et maman wana, elle était tout pour moi. Pauvre maman wana. Si aujourd'hui, je n'arrive même pas à me retrouver, Nali akate, nazwaka petite. C'est pour la maman wana. Lorsque j'ai appris que maman akufaka po amonaka moboto aboti ngai, maman aboti nga biologique, yango na maman na crise akufa akokaki te ko se maîtriser. Akokaki se maîtriser. Et j'étais fou. Nasalaki benvetant papa lobi na ngai. Na bandi ko sala d'investigation na ngai, c'est ce que je dis, c'est normal. C'est normal. On a zoloba. Et yo nangai donc toi liboso na beta lisolo oyo. Yo toi liboso na beta la lisolo oyo. Et nation na monde. Toi mis ça tu as koyoka lisolo oyo. C'est pour cela na yoko tout la bango, ils vont m'appeler qui? Naza sune nazalaka te Maman Beverly. Et je suis en train de me demander, moi si on a vivre naïe pendant 3 ans, yende maman nanga. Investigation nanga. Et c'est sûr,
ina nayebisi bango te je veux nazomituna nakobanda ndenge nini epa papa nakobanda ndenge nini epa mwasi na nga mpo nayebisa ke c'est toi ma mère. Mpo na ngai soki bazalaki ya kosomba liwa nasomba na lukambo oyo nasombi liwa mpo nakufa na invite liwa na vie na ngai parce que na mokili oyo naza nani c'est pour cela naboti courage ya koya devant caméra parce que je n'ai plus cette valeur là comme ça bango bapesa na kombo après kombo bango bapesa ngai na koagir par rapport à kombo bango bapesi ngai nzela bango bapesa ngai puis nazala na mokili te nazala na mokili te je suis d'accord. Oh nzambe abomisela nga vrai liwa eza nde oyo ekoki kozala na façon te eza ridiculise eza ridicule papa na nga alingaka nga mingi et si il apprend que je suis le mari à son ex-femme. Oyo aza mama biologique nanga akozala ndenge nini esi akoapprendre que c'est pour ça yango nde mama akufeli marate nanga yango nde akufeli papa ozala wapi nga naza nani j'ai mon père papa bokolanga na kolinga nga makasi naza moya okondane ete que tout ce nazanga courage à quoi c'est tout ce temps là pour une obéité natikala omona souffrance te pas pauvre maman rien so reproche maman même si baleki na nga wana bamanke nga du respect maman elle était juste atika olakisa nga te ke yo oza mwana mbanda baoyo nde baza na privilège nde baya ndwa non natikala omona yango te na vie na nga natikala omona yango te mama Beverly opesanga kombo naza nani nakobanda ndenge nini epa papa na ngai na annonce ye Brigitte mama biologique na ngai nakobanda ndenge nakoyebisa ye nini Brigitte nakutana na papa te soki ezalaki ata na matanga akutanaki na papa
qui autrement. N'habitez rien qu'à l'antenne. Vu le risque probable, nous vous conseillons d'impliquer les hommes de Dieu pour préparer les parents nayo na likambo oyo. Pour les likambo moko délicat. Je n'ai pas ce courage-là d'aller consulter les hommes de Dieu. Voilà pourquoi cette émission est là pour vous. S'il y a un homme de Dieu, oya koyoka peut-être émission oyo à vous contacter, bino, je suis là. Voilà pourquoi cette émission est là pour ça, pour vous les personnes qui passez sur ces plateaux pour nous remettre la binso, du solo histoire oyo touché vie na bino. Et nous allons vous accompagner à cette dure épreuve. Nous allons vous proposer un pasteur ou akoya, akosa la médiation. Yo na ba parents na yo. Afin qu'il y ait léché que le coup la marâtre y a piqué qui crise. Un homme de Dieu akoya pour nous apaiser la situation. Ne vous en faites pas, papa. Nathan a besoin juste d'annonce. Hein? Mouton qu'on a courage. Et à quoi annoncer papa nangai azala en bon état. Et est-ce que Ozobangate, à travers l'émission Oyo, Bandeko ya papa na yo, bayeba histoire Oyo? histoire oyo navandi nango temps molai andokutana na bandeko ya papa natikala obetela moto lisolo te me nga moko naye liboso na bino je ne sais pas par quel moyen beaucoup diffuser yango pour bandeko ya papa bayeba. Merci papa Serge Nandenge au partager biso histoire na yo, histoire moko ya mawa oyo nga moko tuna koki yango te. C'est une histoire vraiment, ça fait très mal au cœur. Pour dire que le divorce peut entraîner beaucoup de choses. Balandi bozo landa biso na le nom dit des familles. Tokoye basiko nako yamba Madame Laetitia a copé sa biso avis na ye concernant l'histoire ya papa Serge. Bonjour Madame Laetitia. Bonjour Beverly. Nabandi Olandi histoire ya papa Serge Naboke Binyonso. Histoire moko ya, si je peux dire, ya mawa makasi. Avis na yo ezani concernant l'isolo ya papa. Cette histoire m'a fait couler des larmes. N'amitié na esika ya mutu nyonso. Et puis nazo imaginer ekozala ndenge nini mukolo o papa ako apprendre nouvelle wana to na ye moko mama Brigitte. Vous savez, eloko mingi nini biso ba Congolais tozo ignorer mingi eza à propos ya ba droit ya bana en cas de divorce ya ba parents. Baboti faut bayeba que même si bakabwani bana baza toujours na droit ya ko assumer ba responsabilité na bango etali ba devoir na bango ya ki parents kolia ya bana na ba frais scolaires ya bana. Tangu bo se séparer mwasi na mobali bana nyonso tu baza na droit alimentaire. Il faut ko assumer ko pesa bana ba droit na bango. Dans le sens que non, loi congolais et lobby yango bien que moi na nyonso aza na droit ya ko bénéficier na loi alimentaire. Par rapport ya makambu oyo papa Serge akutani na yango
eza nini mibeko elobi baparent eza na parent moko te ntango okabwani na mwasi to na mobali okoki koprive moninga kotala bana non. Soki mama Brigitte asalelaki badroit na ye na kosaisir justice mpona kolandela évolution ya mwana na ye kotalaka mwana na ye à chaque fois, to soki mpe papa apekisaki mama Brigitte te kotalaka mwana na ye à chaque fois, nde badega ya boye elingaki kosalema te. Donc eloko oyo ekoze badega oyo eza juste je sais pas soki nabenga ngo incompréhension oyo se passa entre papa na maman parce que ba secret ezala na ba couple o biso bana ba parents bakoyebisa biso te papa na mama bakabwana okofanisa papa eloni esalaki yo na mama bokabwana papa oyebisa o mwana vérité te parce que za ba vérité mususu mwana akoki koyeba yango te papa kokosolola na mwana te ou soit mama akoki kosolola yango na mwana te. Neti problème oyo ka oyo ya papa Serge ezaka moko na kobenga ngo ezaka moko grave. Il doit d'abord associer basali ya Nzambe na situation oyo parce que maman na biso o auti ko perdre vie na ye c'était juste à cause ya émotion ya makambu oyo ya monaki par rapport ya relation oyo azaki nango na mama Brigitte. Toyebi te maladi ni atambola nango na nzoto peut-être cause à la abandai ko sala ba hyper to ba hypotension yango tango amoni eloko moko ya bongo et provoquer mbala moko arrêt cardiaque pe mutu akei to perdre kaka boye. Siko nini oyo tokoki ko sala pour ne pas que ba oyo batikali bango pe bakende kaka na lolenge moko te ndenge mama wana kufaki. Il faut associer premièrement les hommes de Dieu, faut que luka psychologue moko ba préparer bango nanu moralement avant koyebisa bango vérité wana pour que e causer lisusu ba dégâts te e causer lisusu ba perte ya ba vie ya ba tuti. Et en plus de cela biso ba jeune il faut toyeba que tant tozo tambola na mokili jeune garçon linga mwasi ya génération na yo yo pe jeune fille linga mobali ya génération na yo. Oui, ntola, l'amour n'a pas d'âge, toboiti. Mais kaka nini, si slogan wana ya amour n'a pas d'âge, au moni tendenge et se retourner contre papa Serge. Au moni. Donc, il faut qu'on y ait baka. Oui, toboiti, mais il faut qu'on tala écart ango eza yandenge nini. Na biso basi eza na ngonde mususu moi si okozo mobali moko aza plus âgé que yo, ça peut marcher. Mais na mibali, vous savez, eza ba réalité mususu neti réalité oyo ko sala maboye donc c'est pénible. Donc Nzambe asimba mitema. Asimba motema ya papa Serge apesa ye kimia. Tozo condamné été parce que aza innocent, ayeba kité. Pour ceux qui ezalaki que non ayeba ki ke koko ozala boy akoka pe koko na stade wana te. Donc réalité toko ko changer yango to on n'a pas le choix. Le vin est déjà tiré. Il faut to mela yango. Donc il est maintenant question ya ko luka piste nini ya ko trouver solution pour la kofane sa papa et maman Brigitte ko yebisa bango vérité oyo parce que il faut bayeba yango. C'est vraiment important bayeba yango et koko le kaka inaperçu boité. Je pense qu'il na suki wana. Merci Laetitia pour na vie na yo na lisolo ya papa Serge et merci lisusu papa Serge pour na histoire na yo o eza histoire moko ya mawa. Na yango na koloba que histoire ya papa Serge eza histoire moko triste pe eza histoire ya inceste. Quand je parle de l'inceste égale malheur. Na yango tokomona yango na trois dimensions. Na dimension spirituelle, na dimension coutume, na dimension physique. Mais ngai na koya na plan spirituel. Vous savez, avec Dieu, tout est possible. Même la Bible dit, Nzambe ayaki kolongola ba loi nyonso ya mokili. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Na yango tokotuna papa Serge, na bisolo ou tobete la biso. Ce qui tokoki kosunga yo sur quel plan? Maman Beverly,
Tango, c'est pour cela que je me suis en train de me demander Tango lobi na ngai tokende et pas passer. Mais on peut s'en noter que biso toza baluba. Chez nous baluba passer ko ko sa musala na ye mais kuti na baluba za makasi. Ndenge naza boy. Naza déjà un inceste. C'est-à-dire oyo baluba balobaka faut kofuta bibao. Déjà ndenge na dévalé boy. Inceste déjà. Donc c'est pour cela nayaki koyebisa naza nani na minute oyo. Naza nani kombo nini bokopesa ngai nakofuta nini na likambo ya boye. Na likambo ya boye nakofuta nini naza nani même devant Nzambe nakozala nani nakofuta nini nation basunga ngai. Na yango bino bandeko bozolanda biso na moment oyo boyeba na ko s'abonner na émission oyo ezo ko encourager lisusu batu lokola papa Serge ezo ko fortifier lisusu bato bazana bandaku bazana ba histoire moko similaire o il faut baya ko partager yango awana bino afin bayeba na ko trouver solution bayeba na ko trouver kimia na mitema na bango pe bobo sanate ko tika ba message na bino na numéro eza affiché wana na koyebisa bino. Merci encore une fois pour tout et à la prochaine.